Bon, ça la même makasi, bon, tika même ba film pour nous, na mitaka la batou. Laissez ça. Moi, j'ai fait un exercice, ma casse sur moi-même. La film pour nous, un moment de notre vie, mais quand tu entres dans le Christ, tu dis que biloko mususu na utalate. Tu commences à, il y a kobo ya biloko mususu na utalate. Moi, il y a même certains films, ceux qui ba scène érotique et le kimingi, j'enlève. Na utalate. Parce que même la commis boye. Moi, j'ai 55 ans. Donc, ma courbe est devenue... Oyoki elengi ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Bon, ça la même makasi, bon, tika même film pour nous, na mitaka la batou. Laissez ça. Moi, j'ai fait un exercice, ma casse sur moi-même. La film pour nous, un moment de notre vie, mais quand tu entres dans le Christ, tu dis que biloko mususu na utalate. Tu commences à, il y a kobo ya biloko mususu na utalate. Moi, il y a même certains films, ceux qui ba scène érotique et le kimingi, j'enlève. Na utalate. Parce que même la commis boye. Moi, j'ai 55 ans. Donc, ma courbe est devenue... Rose, ni nango. On fait. Mais ne goulanga tabino moko. Ezalaka te. Maintenant, botuna ye. Grâce mbiza salio nini. Asmak nga no tuna yo. Matana live oyo. Oyo ko expliquer ngai. Ti vidéo na yo sali ba 300,000 vues. Même si na star. Même si oyebi ke soko obeti nga bordir et talama c'est normal. Tango sala ngo oyebi kino go finga batu na divagation. Asmak ba elongi no chela. Na tala elongi na yo. Azmak Zela Azmak Nalekio na kitoko tala ndengo zalo kwa kisengi. Oh Azmak ngo tala longi tala misu yo zo chao finga nga oza mongol tala ndengo za filtre kimi tala ndengo za Azmak oza kitoko te. Filtre na ebe koki Azmak tala ndengo za walo kola mongol tala munoko lokola libolo tala munoko no Azmak tala munoko tala lokola libolo tala munoko fongwama munoko kanga magate munoko polele lokola libolo ya mwasi andumba asibisaka chaque minute po azwa mbongo libolo etikala polele lokola boulevard à 30 tala munoko no ndenge eza tala mino liboso tala misu tala matoi Azma tala ndenge oza yo mto ofinga nga elongi mabe tala ndenge oza tala matoi tala munoko tala mwana mobali oko kokanga munoko te munoko ne eza boye tala munoko ne eza boye loko ya libolo munoko loko ya libolo napesa libolo anani libolo botangela Sele bamama sele Benote mopini nzutu Abasi legi banzutu Azela volka biloko So sa mbali ba chantage sa puto zonga na mobali mobali wana za oma yet oyebi ga oma yake na bala mwasi musu na kini abala makoko star muneni star na biso ozo sa mbali ba chantage ba vidéo so mo ke vidéo za 2 ans passé parce que totali penzana ni bien za apota liboko vidéo ne o publier eza apota te ya luka kimia ko ya comme on ko za I am strong
musonga soka saka wo mi mona ko kemba ko beta batu nyonso aya musonga kasi musonga linga na kemba loko mona ko so kemba o beta tala mama luka kimia ok wa mobala batu somba pena place na yo pena oza mukoloti oza yo mope oza bombala yo mope na vie un jour na ba vidéo ya boy mama ta ko to tulia ngoboni boy ko ya to constater na Jaël pas mais c'est 5 vidéos to totalement Jaël to ke na yo wa film to za mwindu boy kama oza botala mininga e bobi ba pe makambo atuta s'il te plaît. Quoi? Nani mama besoin na te. Na yo expliquer nga mambo ici na téléphone expliquer en face. Ya usuki ni banda. Na suki ya. Mais je vais expliquer non. Non non non. Na bébé qui mbule beta ki bébé. Le ko to somba ki ya dot tout est na jangula. Bébé lo so somba ya dot. Ko yo ko mona ndoko na biso. Mbule beti bilo sa nini? Et tu c'est pas grave. Bilo mo be d'abord on pas bilot. Et que pas bisote. Mais non, on sait la famille n'a pas pesca en vélo. Après la zone a tout qui l'a tissé. Et c'est matin? Et c'est matin, il y a un million de billets qu'on a bino. Ah, c'est bon, pas là. Faut tu n'as tes bébés. C'est faut ta nani. Il y a pas de ça bon t'es bon boyaya. Oh. Il y a quoi? Eh chérie, là tu veux dire quoi? Non, mais le somba. Comment le somba? Oui, bien sûr. Problème à mon tour. On va passer. Eh, nani va ta la bague. Esse m'a pété. Esse m'a pété. Oh maman bien. Maman top. Solo la mwana lwa. Na bati mo banda nga on l'expliquer que gloko e bindi na mvula. Maman. Eh maman. Papa c'est. Oui maman prie. Yo mo te tango. Maman yendi. Même na bilamba la biso nyonso. Zinda ti na passer pas na mari du bébé et le côté. Si maman il est les invitas. Tant le bon. Nani na kutuna so makantine zani ne pas se simple bino le bon mari et pas bino la famille à moi si et pour libe pula et pas la bino et pas la bino on a la famille na pesa velo pour le boss na maman si maté ça là c'est là ça sérieux c'est maman on a sérieux pour le maman si maté c'est pas et t'as l'inaté on a maman t'as yo ça va bacher maman t'es bon ba bébé bêtise de moi ça là oh nous va pas ça la sanité ça pourquoi pas qu'est-ce que qui m'a la personne à bombango animé bombango la femme no poining et ça c'est le roi besoin qui non non enveloppe na suis moi ça c'est du bon bon so loka ki biso tombela mambula na to kufanya matanga la ki la le rambolo ba moi si le rambolo pour le faire de la raza o bandela azema na yo pour ba noko ba ko ba ndeni ko mwana bali ba betele mo solo betele mo solo après ça wapi tout ça la tête ça la bonne ko maman ça quand c'est du bon un peu respect à quoi tout ça la tête la noko so na la tête non non yo ba zo na na o mona ngo maman na monaki kasi ba monaki même de témoigner na témoigner ni zala sérieux pardon on me côté aux zones moi mais là il faut pas so ko na pesi baté maman ça là c'est déjà la lobby ça là ngoko bandi la somba la zone za mo bibaté déjà ba salé là na lobby déjà lokola mwana kecha kecha mama lokola zwa mwana nange eloko basalela papa monde okebongo ngeli koyate bosala ko chama sala kanyala ko la bola bozo kusela ko zape eloko te mwana na mwasi kitoko class otanga tante ke na kakaka yo boni boya banonga ni mwana ngo banzuka bashima ndeko na pesi bino mbote pe bandeko nanga na sengi na bino bota la vidéo oyo ezali vidéo ya ndeko na biso moko ya mwasi a poser question moko ya mutuya na baninga na yebasi yango nazali kosenga na bino bandeko nanga bota la vidéo oyo bo répondre na ba commentaire surtout bo bosana te ko partager pour tous pe avis ya bato ebele tolanda vidéo to bosana te ko yeba ko répondre na ba commentaire pe ko partager tolanda ba divorce nyonso esama na mokili ekamusanga la reine Nzinga kaka biso basi bato sufraka soki libala ekufi oyo aka biso basi pa tokendaka mobana nyokolanga asalanga boye azongisa boye makambo namona pa na ye boye te mwasi nyonso soki adivorce mobala azalaka mabe anta mobala azalaki no mutu malamu bazalaka mabe soko na nini natuna mpo na nini eske mibali ya malamu na mokili bazalaka te
mibali pe o basala malamu mpona basi baza te biso tolobaka ke mobala nyokolanga natikaki komona te namona pela moninga mwasi aye liboso azoba pe ke nga na nyokola mobali oyo yango tokabwana me ezalaka kaka biso kaka bato banyokolaka biso ezalaka nini yango bopesaka na réponse na bacommentaire bapapa na bamama nalinga nayeba eza lokola mobali asali yo mingi na vie mais jour à divorce ekozaka osalelanga nini seko na nina yeba po ani biso basi topesaka mibali to biso mo toyeba mabe o biso tosalaka te mais toyebaka oyo baninga tosoka na bacommentaire esunganga mpe lara nzenga mpo nayoka yango mingi merci. mobali nyama mbua mwenya kisengi soba obimani bakamara na gani nyonso tumba mutaka mesambwa awa na yango balala na yo te bakamara na bapropre oleka yo basi ya solo nde bango nani salite yo bosoka basani yo bobongisa bana yo naboya opamba yo bongisa ndako yo osala no balive te na tiktok ofando meme basani mete olala sokongisa mosiko nokako na regretani na botana ngai personnellement nayebi so vérité kisengi tufila yo yoki kisengi mwa mobali ngai mwa mobali osambwako si je comprends bien c'est yo so so monyo parce que nga na mutu na hotel na mission ba na oui mais oui, à ce moment tu es même pour le bon bana. Ça bêtise. Quand c'est bien ça pour on peut se bon bana. Bêtise ça ni. Oui. Comment ça pour se bon bana. Na kama kayo. Baboso bana. Bakamano ba lekio na propriété. Bana misaki bota. Genera ko sokola nzoto no bien. Mais comment dit mais sokola maintenant. Quand un homme gagne de l'argent, il réfléchit donner le meilleur à sa femme. Mais quand une femme gagne de l'argent, elle a l'impression de ne même plus avoir besoin d'un homme dans sa vie. Et si elle est mariée, elle réfléchit comment faire pour divorcer. Vous voyez à quel point la femme aime le matériel. Tolalina tiabala butu akainga kulinga nzani nzoke ezali nini yango ezali nini yango na makae na libie na boloe na lisae na baso ezali nini yango. Océane Tambwe. Moi, c'est Madame Joël de Lubumbashi. Restaurant nanga, eza restaurant oyo okoti sikoyo. Na Square Forest na ba shege na yo. Bao bazo landa yo okoti na kati ya restaurant nanga. Olio pesa bango mbongo okimi bango na kati ya restaurant nanga batikali ko vandaliser restaurant nanga. Batikali ko iba biloko na kati ya restaurant nanga. Moi, je pense que ça serait mieux. Ozonga na kati ya restaurant nanga, oya kosala constat ya makambo ba shege na o basali na kati ya restaurant nanga. Avant que avocat nanga a saisir justice. Yo ozoya na ba shege na yo. Ozoya na ba shege na yo. Kende na bango place ozo kende kuna kokunda mwasi ya gouverneur. Na kati ya restaurant nanga okoti. Est-ce que na kati ya restaurant nanga nde place bazokunda mwasi ya gouverneur? Soki oyebaki ke oza na mbongo te ya kopesa ba shege wana, pona nini okoya na kati na bango na kati ya restaurant nanga? Olukaki na bango nini? Ba shege wana baibi ba masanga, ba shege wana ba débrancher ba biloko ba pareil, bani na kati ya restaurant nangai. Baibi ba kei, ba ke kolanda yo place oza kuna. Papa zonga.
au message na biloko ba TikTok, ba biloko ba réseaux sociaux na ba quinoa. Moi je suis katangaise. Biloko wana nous ça nous intéresse pas. Nous ça nous intéresse pas. Alors na sengi yo zonga na restaurant nanga pembeni ya bâtiment du 30 juin na Square Forest en face ya général ya région. En face ya général Edi Kapens, en face ya général Edi Kapens. Restaurant oyo koti sikoyo ba vandaliser restaurant na ngai. Zonga papa nalingi koloba ma bête parce que moi je suis une mère. Nga naza yaya naza mwana te nazali yaya nasengi na batu oyo bayebi ko lekisa ba message ti ekomela Océane Tambwe ekomela Océane Tambwe azonga aya kosala constat ya biloko ba bebisi ye na ba crezer na ye na ba shege na ye na kati ya restaurant na ngai. S'il te plaît papa zonga oya kosala constat. Avocat nanga azo sala déjà constat azo kende ko benga ba tu parquet ba sala constat yaka o sala constat bo évaluer ba biloko oyo bo bebisi bo évaluer ba biloko nyoso oyo batuna yo ba vandaliser na kati ya restaurant nanga au futa je te dis je lobi koza millionnaire yo mutu ba million okokima na kati ya restaurant nanga te yo mutu ba million il faut za na la police ezo kengela yo. Alors zonga je te dis zonga. Je te dis encore zonga obongisa biloko bebis na kati ya restaurant nanga. Ba gérant nanga basi balandi au place oza. Boya bosala constat. Obongisa biloko nangai. Obongisa biloko nangai je te dis. On est pour répondre à votre finga bino al Lubumbashi kuna. Ezo répondre nga te ya. Répondre bateau ba seli bino ba vidéo ba finga bino na français kuna. Peut-être besoin yo kande français ti. Problème izande ya langue ya otanga. Peut-être boyo ka français tende ba finga bino na français. Nga siko eswinga. Na me bano ba yo ka français bato al Lubumbashi ba lo bate. Ba na ba garçon na bana miba na bana basi. Peut-être ba na problème ya langue. On a comprendre ce que pour modèle yo a eu de répondre nga on a problème la langue on so yo ka français bien on va répondre muto a lobi na bino bo moins cher on va répondre ngati on va bane cacher na ngesa boy muto a komisi a misi hermana misi na la mignon yo répondre ngati aida répondre à toi fingi binot muto atangi ko ngana yeli ngana sali vidéo pour ba fingi bino yo ngana sali vidéo yo répondre ngani répondre kuna en français kuna ko yo répondre ngani. Mininga et vous dites après Makambo. Écoutez
pas bien. Kwa nini mobali ozali na mwasi na ngako aza bien aza présentable aza kitoko mosu aza mayele bajare oyo olingaka me yo mobali nini sukasuka kafoke trompe na mwasi mobo libanda pourquoi erreur nini okokima na mwasi na ndako parce que mibali nyonso bazala na mwasi moko na kati ya bible bakoya na baerreur ndeti nani neti ada na eve ada azalaki ka ye moko nzambe ayi kopesa ye eve mwasi ka moko wana azalaki na ye me sukasuka eve akendaki kotrompe ye na nioka epui babebisi babemi mokili ya mibali samson azalaka na mwasi moko sukasuka mwana mwasi wana ateki ye akati suki abeli mboka eyebisanga bato nyonso baya na bible oyo bazalaka na basi ebele esomona bino bakoya na berere david kutu david roi david azalaki na combien de femmes plus de 30 quelque mais toyokana na samba na be te roi salomo azalaka na combien de femmes plus de 32 quelque nde toyokaka mais toyokani na samba na be te soki bino badescendant ya bato baya bamonigane tozwaka baexemple na bible nano oyoki elenge ya